Bokota, awa makambo sur makambo, awa dossier sur dossier, awa affaire sur affaire, awa ya somo, awa ya pasi pe mawa. Kolala kolamuka na ba dossier, kolala kolamuka na makambo sika, kolala kolamuka na ya somo, tambola mokili omuna makambo. Elengi et surtout et encore elengi ya kobota ma congolais. Tango botami congolais, chaque jour, ba dossier et yaka kaka. Kolala, bolamuki, bolali, bolamuki, dossier sur dossier, affaire sur affaire, kaka, dengue et zalaka. Salut, salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu toye bandeko nanga soki dossier ezali tokoya koloba soki dossier ezali te moyen toya ezate pe tokotikala koya te. Donc à chaque fois que bomonaka biso toyaka c'est que ba dossier ebendaka biso ba dossier ebengaka biso bandeko nangai. Lelo oyo toza na affaire ya Mama Kalunga, toza na affaire ya Dola Star. Bandeko nanga ba vérité ya somo eye kobima na poasa kandenge ebele abatuto utaki komona awa Dola Star abimaki prison. Lelo penza bandeko nanga azo expliquer ndenge mwasi na ye akufaki. Mama Kalunga pe aye kosala nini. Avant ya kota na mozindo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi Mpito. Bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na ye moko Franesse NM, Franciel NM. Et pourquoi pas Amos Kazadi. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. Quand est tolobaka bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo,
te en tout cas yondo koyeba ezalaka toujours malamu na nzoto na yo ozomi yoka bien te benga gafke na lombangu aya kosunga yo na ndenge pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo oyo ya lelo de 10 avril 2025 soki obotamaki le 10 en tout cas toye ko souhaiter yo ba joyeux anniversaire bisika nyonso ozali. Nos sincères condoléances na balandi nyonso o baza na matanga ba o nyonso bazolela papa kufi mama kufi tata mwasi mama kulutu noko na ebite soki nani mosusu akufaki na famille na bino. En tout cas kande tolobaka toujours et encore matanga ezalaka nzela ya mutu nyonso matanga ezalaka appel ya mutu nyonso yango bandeko nanga de partout o boolanda Étoiline Ines TV soki boza na matanga toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo ezolela. Courage na bandeko na biso nyonso o bazoleka to bazolekisa ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie eza ba situation moko bandeko nanga to komaka na moment to komi komitu na mille et une questions nzambe na sala nini na iba ya nani pourquoi ba pourquoi ezalaka moi kili ezalaka moi ebele yango bandeko nanga Étoiline Ines TV na équipe mobimba to ye penza ko pesa courage na bandeko na biso oyo bazolekisa ba moment difficile. Pona bandeko mosusu oyo zalaka na posa olekisaka ba publicité na yo ya ba maison na yo ya ba misala na yo ezala misala maboko ezala musala nini oyo zana besoin publicité ozwa clientèle ya malonga. En tout cas contactez biso numéro na biso yango wana s'il vous plaît botindelanga ka message ba appel na yambaka lisusu te to yambaka ba appel lisusu te pona ba papa mosusu bazomi pesa respecter biso toza basi ya mabala quand même ata soki tosalaka ba émission toza basi ya mabala alors ezana mibali mosusu aobenga yo akomi koyebisa yo ndenge combien lingi yo alors yango to préféraka mingi ba message okoti kotindela biso message ya audio okoti kotindela biso message oyo komi. En tout cas, ce qui te monique eza message oyo eza ya bien te répondra toujours eza moi bongo. Donc chaîne abiso eza la chaîne moko commercial na ndenge moko ya bien. Tozo bongisa pe plateau na biso ozana besoin osunga mama Étoiline chaîne kende liboso n'hésitez pas surtout de nous contacter numéro na biso eza kuna ozana ba caméra ba micro ba nini oyo okolinga ko pesa biso ko offrir biso en tout cas ekosala biso kitoko ekosala biso bunyu kutu o tolobaka bunyu kutu chaque jour na ndenge moko ya malamu. Voilà tokota na mozindo ya mwa analyse na biso tokota na mozindo ya mwa émission na biso ya lelo nako vanda diku toye komona lelo Dola Star aye ko briser silence la famille a brisé silence a meki ko pesa moi explication sur les comment moi si naye akufaki après mariage na bango et après toye komona mwa mbutu eleki côté ya mama na biso Kalunga mwa mbutu ya makasi eleki la plupart des gens baye kolobela mama Kalunga. Alors avant na kota na dossier mama Kalunga avant na kota na mozindo na olingana nu na tiela bino moi interview ya Dola Star na rappelé bino Dola Star mwasi na ye na kombo ya Frida akufaki kaka 4 jours après mariage na bango akufaki ba nungu ebimaki ke babetaki ye ba nungu ebimaki apikaki crise donc bamakambo ezalaki ebele. Alors Dola Star akotaki kutu makala asalaki kuna soki 2 à 3 mois alors eye kosala ke balandela dossier comme justice ya mboka na biso pe ezosala musala kolandela dossier wana nde eye kosala ke Dola Star ayaki kobima na prison sko kobima na ye nde aye sur les réseaux sociaux kopesa moi explication. Alors nazotiela bino interview na ye nyonso mobimba tolandango na bukebi la famille botielanga ba j'aime s'il vous plaît bosalelanga partage ya vidéo oyo bosalelanga ba commentaire to sala musala makasi bino pe de votre côté bosungaka biso na ba partage. Merci beaucoup to kuta na lisusu pona continuer analyse na biso. Mama Frida atiki biso Dola Star nini oyo elekaki
au mécanique expliquer parce que batu balobi au baru koloba sur yo batu ba comprendre au baku ko comprendre. Mais je pense que dans cette émission tous éclairages il y a nyonso oyo et les cas qui mokoloana. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Le bi tout dans avec Claudie, c'est pas facile. C'est-à-dire à chaque fois il y a c'est-à-dire au bête koloba les solo na télé, mais ils ont obligé, il faut ba fan na biso misusu parce que ba vexu ça qui est vraiment ébélé moni eza na koloba nini eza ndoto te oyo komela ngai Négo, au courage. J'ai un peu courage. Je suis ouais, mariage n'est pas tout mais au monument seulement bobanda na pasi o fadi que ozoa olia wana couper a croire pas na yo et nzamba sali o comme artiste de lo commis moi un frère comme au monde en abino pour un moment en tant que jeune il faut na bala na s'organiser na famille na mosi na et na bundi mais mbali to bunda bundi to jubala sali ba mariage tout après désolé il faut après mariage il faut essayer un mois temps faut qu'il nous paiement après bokende parce que vous en parlé na bino bosa vie na bino na ba na bino mais biso nzamba décider ki bongo te nzamba permettra ki angote comment docteur loba botikala kokota na ndako o besoin quitter te tokoma côté tokomate parce que le 27 mariage zaki tongo ça quoi na le mété zaki tongo ça le 28 ndé na tongo parce que mariage zaki samedi dimanche on était vraiment fatigué tout le monde tout après bon na blessing que bokene bo paiement nini parce que na yoka bato mususu ba bien bazale kaka bazola la kaka na hotel et na salle na hotel et na chambre kaka oyo ya fête kaka wana non kene ko to paiement tamo muke pour une semaine après wana ba cadeau na bino. Ouais, parce que si toki nango parce que normalement il s'enga qu'il faut surtout daki na ona kuna après na tout na rozwa on a qui na bando cause parce que normalement parler fallait qu'on modifier parler c'est très important faut modifier vous avez bosso yo moko comme mi balé faut qu'on modifie parler tant que na mdo na surtout ba cadeau ba enveloppe en fait ba nini tout nango. Et on a fait avec na limité na flat na lemba ouais na limité na 14e mairie ma pesi DJ Liombote donc voilà beaucoup mina lemba Maman Frida Belaki, qu'est-ce qui se passait le jour parce que batu balobe belé au Dollar Star Abomi Dollar Star Salimona Batumabe, qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Oyo bisonia sotozo ki sango que Maman Frida a kofi. Obi non biso lo mabwe. Mami eloko na biso ba congolais. Non je comprends. Ouais. Donc ba ne ba comprendre nga biso ba congolais eloko on na avant le eloko na singa na biso ba congolais faut tout ça la bomoko c'est très important ouais na mona batu na réseau motu na réseau ayi azu photo nanga azu photo ya
ya defense achi on va dire à sali sujet na ye à lobby à koloba selon ye enfin pour azwa vie YouTube écoute là pour aller ça ba na tant so ye pe ya yebi ki aboti moi si aboti moi mbali batu baloba ça dit kozwa mutu koboma mutu mani oyo olinga azumba on est à passe il y a passe ya mawa en tant que jeune les lobiso ba jeune na ba la so parler ba jeune belé ba balité parce que outi depuis ba beta depuis 2010 ti oyo bundi okangisi mbonga ya passe ya ko section après on va ça les locaux là à ce pas ça linganine na biso lo mobile pesa TV maintenant lo bango na biso azali ay moi le plus doux du monde balimbisa ngai so aujourd'hui na problème dans ce aujourd'hui na problème na éviter au bando beteli na wapi aza doux moro bona biso tu peux pas imaginer très calme ya calme ozole wapi na likamonini mama sana ba yebi soki bovandi boye soki bobando beta maso na bino ndeza ba ya artiste ba akolongwa wana kiki quoi ay bénédiction pour nanga pour na famille na ye kapon mais na mona mutu bato tout ba interpréter na ndenge na bango bon na mona o bato bakolo ba ki bakolo bana bango ba pas cité le temps c'est comme linga parce que lobby pétant c'est comme là bas bon il y a pas ça que monta a yoki likambo a ebi dollar star a ebi famille a dollar star na dollar on a le canal famille tout on a vrai verso ils alla nini après na mona batumzo ba donc moto ay ni na moto zo pe la place mo ya une essence ti moto anduko loba dola na Paris dola boye akima kimbangu ba bengi na téléphone so ba bengi na téléphone ay ambi téléphone ay sibino ay jana ça tombe à jamais faut anduki papa ko perdre moi aussi voilà de retour na bandi ebele ya bato touti kolanda touti koyoka moi explication ya Dollar Star ba explication na ye aye kopesa toyebaki epai ya justice akendaki kosamba tango asambaki procès na ye ezalaki nango direct te neti bato mosusu ba procès na bango ezalaka direct boolanda bavoka balobi yo pe olobi ezalaka mwa bongo siko ya ye ezalaki direct te yango ebele ya bato batikala koyoka explication mobimba te ya ndenge nini Dollar Star asambaki. Alors ye kosala ke lelo oyo Dollar Star aye kobima aye koloba aye ko expliquer makambo nyonso ndenge ezalaki ndenge pe ekendaki ka ndenge boyebi biso pe musala na biso eyaka soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen to ya ekotikala kozala te. Na makambo nyonso oyo penza intéressé nga eza komona ba réaction ya bandeko na biso ba congolais oyo basali envers mama na biso Kalunga. Ebele ya batu bazoloba ke non il fallait que mama na biso Kalunga apekisa dola kokota ba réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que déjà dossier na ye eza kaka na maboko ya l'état, bien que bayaki ko trouver ye ke azalaki na torte abomaki Frida te, mais elingaki ezala bien agardaka silence na ye parce que na mwa malobaka muke ekobebisela ye makambo akoki kozonga lisusu prison. Bon, la famille tozala nanu bato ba oyo baokotisa mama na biso Kalunga. Je m'excuse na dossier oyo mama Kalunga azalaki ka marraine na bango. Et d'ailleurs pour votre information na mekana nous ko éclaircir ba parrain tozwaka bango tango tobalanaka, mais soki moko akufi importance ya ki bo parrain wana ezalaka lisusu te
mais totikalaka neti kaka bandeko nakoki kozala na mwa problème oyo osungi soki oza na temps soki oza nango oui mais eza te ke non okozala mingi na vie ya bato ndenge ozalaki kala ekozala lisusu te. Donc na ndenge eza boye c'est vrai mama Kalunga akoki kobanda kotalela Dola Star aza bien santé eza bien ekozalaka na bajour akoki kobenga ye mais eza te ke akozala makasi na kati neti azalaki tango mwasi na ye azalaki te ekozala lisusu bongo te eza mwa bongo. Et au-delà de ça bino boolobela mama Kalunga Dola Star aza mwana moke te aza mokolo et puis aza moto wa réseaux sociaux oyo bobosana te bango nyonso na mama Kalunga na Dola Star baza bato ya réseaux sociaux bayebi combien réseaux sociaux etambolaka combien réseaux sociaux ekendaka tina ndenge akotaki interview pour votre information ayebaki déjà mituna nini bakotuna ye ayebaki déjà nini akoti koloba nini akoti koloba te eza bongo. Donc problème ya mama Kalunga awa eza te botika mama Kalunga avanda botika mama Kalunga ami vandela na kwe na ye asepela pe keto ya Dola salaki mama Kalunga muto aosala te botika Kalunga avanda Dola za mukolo ba interview nyonso akokota ayebi nini akoloba ayebi ke awa soki na lobi mabe ekoyindela nga soki na lobi bien ekosalela nga bien eza bongo. Alors totika mama Kalunga avanda mama Kalunga asokipe na vie na ye asala bisala sala na ye ekozala malamu et encore malamu mingi eza mwa bongo. Namoni pe na ba commentaire ebele ya batu bazofinga pe Dola balobi la justice de Dieu iyana bato mosusu baoloba awa azokoka koloba te makambo malonga wana eza te ezokonfirme kaka ye moto abomaki mwasi na ye. Biso ba Congolais toza pe na motema mabe boyebi Congolais azaka mutu aza na motema mabe ya makasi. La famille na se ya moi oyo est-ce que vous pensez que mobali ka ndenge Dola zali wana bavandaki makangu na souligner na Frida 10 ans kimakangu bazalaki kobima 10 ans atikala koboma ye te kaka 4 jours après mariage na bango nde aya koboma mwasi. Bino obozo tuna kimaki pona nini aza mutu me balingaki baboma ye na kobeta boyebi Kongo na biso ndenge kendaka Kongo na biso kutu tuta mutu na mutuka yo ovanda ka wana olingi ozwa ba soin omema mutu wana soki na hôpital yo moko kutu tuti ye me babomi yo na kobeta ezalaka bongo na Kongo oza obligé ya kokima oza penza obligé ya kokima choix eza te ezalaka bongo. Sikoyo na ka ya Dola toloba mwasi akufi na ndenge ezomonana kokufa mwasi wana c'est comme si ezalaki c'est tout à fait normal andeke mobali okimi mais combien ya mibali kutu ya mibali na basi na Kongo mobali abeli akufi me famille ya mwasi ekomi ya mobali ekomi kolobela na mwasi ke yo obomi ndeko na biso me bamonaki ndenge ndeko na bango akufaki. Combien de fois tomona makambo wana eza Kongo bandeko na nga acte oyo Dola Star asalaki ezalaki normal bino bozoloba parce que etikala kokomela bino te ba oyo esi ekomela bango bayebi kutu ba encourager Dola Star na kokima ba encourager ye c'est tout à fait normal akimaki pona vie na ye parce que soki akimaki te alingaki akufa. Kongo na biso balingaki basasa ye baboma ye wana eza Kongo to yebani biso nyonso na Kongo na biso eza bongo. Makambo azoloba alobi bino bozolinga Dola Star aya sur les réseaux sociaux aloba keno ngande na bomaki mwasi ata soki ya bomaki ye te aya kondima aya koloba ke ngande na bomaki ye Congolais mosusu bokamusaka biso la famille
bakongole air mosusu bakamusaka biso eza na bamakambo mosusu ovandi mpenza otala olobi nzambe na bomoi nazoyoka to nazoyoka te parce que makambo mosusu bakongole balobaka pardon bati esalaka kaka pasi mpe mawa esalaka kaka mokili mawa te botika Dola Star alela mwasi na ye bakunda mwasi na ye atikala koyeba place nini bakunda mwasi na ye peut-être lelo oyo ka ndenge abimi nde akoki kokende kuna place bakundaki mwasi ake kolela ye mais pour le moment tolakisa ye soutien ya makasi soutien mpenza ya makasi envers Dola Star mwasi akufaki ce qui est dire à supporter eza chose facile te baoyo basi bakufela basi bakufela mibali baocomprendre oyo Dola Star azo comprendre alors totika koya kotuna bakestion moko ezanga mutu na makolo te eza na babilo mosusu ezalaka bien koloba ngo mpona moninga mais soki ekomeli yo na bandi te ke okolinga bato babeta lisolo ndenge yo ozobeta lisolo mpona ndeko na yo mpona ndeko na yo congolais baoyo baoloba baosasa Dola Star en tout cas eza nango bien te eza kitoko te bozala wana biso nde il faut normalement toya kosoutenir toya koencourager Dola Star topesa ye makasi ke c'est ça la vie na vie oyo tokufelaka mpe makambo mosusu oyo totikala kosala te eza bongo keba biso oyo toyaka tolinga kopelisa moto na place oyo il faut pas topelisa moto eza bien te ata moke te yango bandeko na nga nalingaki kaka naya topartage na bino ensemble interview oyo nameka mpe kolobela makambo ndenge bato lelo bazolobela mama na biso mama Kalunga apekisa Dola kokota ba interview Dola aza mukolo et au-delà de ça Dola ayebi internet ndenge etambolaka ayebi yango bien ayebi ke soki awa na beti mabe eroyindelanga bamo nyonso na kobimisa nyonso internet ekangaka eza bongo voilà yango ka tolingai topartage na bino bandeko na nga tokomi na biso na mwa suka partage na biso ya lelo kande tolobaka soki otiela biso j'aime te en tout cas tosengi na yo de partout ozali tiela biso j'aime soki osalela biso partage te en tout cas salela biso partage mwa commentaire na yo eza kaka kitoko mwa commentaire na yo eza kaka malamu eloko toboyaka ezalaka nde bacommentaire na bino ya mafinga bacommentaire ya mafinga tolingaka yango te bo permettre nga nayebisa bino bye et à la prochaine.